Mama gi katano musique to saba compte. Katano musique ko bat nyoso ba bando kima awa bando kindi to landela bango wapi. Musique oye. Est-ce que ko makamba compte boko ta malili te. Ma pegi. Pona moi o lobini. Muto kufi suna famille na bino. Non mais problème na famille na bino faut tala ngo bien. Chaque mois yo zalaka na muto akufa na kati ya famille na bino. Bien te malamu te. Et bon mutu nyonso akufa na famille na bino faut ka yoka okundai. Boze ebele cousin na yo aza kuna na Allemagne. Boze ebele mutu musu pa kunda mama keba. Ba mort bazo koya boy mutu boy sto ça le confiance de ni. Faut me prier hein. So siko yonde nzamba nisanga pardon. Mama na abi compte na yo. Mama na bi yo mukolo na opesaki ba billet zaki ya opasuka. To éviter ba billet opasuka pardon. To za na ordre. Moi si atalo azaka na ba billet pasuka te ba billet pasuka to lingi yango te. Mama Esther. OK, yango na linga kayo yo buka na te. OK, ça va. Ma Joël. Maman yo wana bandika ka yo kuto répondre t'as déjà betika moi phase moi boy. En tout cas. Nani apona leso maputa. Te toza sou Brigitte apona ki maputa moko mabe makasi. Maputa kala bongo. Ata so stiango na modèle ekinde ka bien te. Na biloko to lamba. Botika pende ba habitude wana mabe. Biloko etikali bozui po bokelie sango mibali na bino bozui nyonso non muta mema mukie nyonso chaki bongo pona biloko olia botika ba habitude wana bato bazana ba retard wana bo sala pe bokanisa pe baninga fin du mois ezalaka ya mutu nyonso propre te bocha baninga mususu na pénalité vidéo oyo na sala kango parce que musique ezaki quand même eza na grand place na ba vie ya ba maman na biso ba tante na ba koko et tout comme ça atakutu ba drama esala marakuna na kati mais ezaki quand même place sika nos mamans nos tantes ils ont appris comment faire avec l'argent, comment faire du management, comment gérer une équipe, comment gérer un groupe, comment organiser. Donc, et puis ça va monter quand même ma compétence où est très important dans la vie. C'est que une question que je me dirige aux mamans et aux tantines, c'est est-ce que idée à musique, nande bino boza que gérer ango, est-ce que ça est le comment ko oboni bo passer na bala na bino pe na bakoko na bino to boza na ba idée mususu pona biso. Et ce qui bolingi bo passer musique, hein, donc culture ya musique et pas na biso, quels sont les conseils que vous allez nous donner? Et la question que je pose aux jeunes, est-ce que musique, un système net musique, eza ko intéressé bino encore? Est-ce que vous pensez que eza le comment que génération na biso il fait ça là? Répondez-moi dans les commentaires. Merci.